Ndeko mwasi bonjour. Bonjour. Comment ni bino boye bosala ndeko sui. Tansu te grand phone ngam tazwa ki tantine. Tozo sepela to sa mo yibi oyo. Ayemba moko yibi grand phone nga téléphone na ye. Papa s'il te plaît. Ndeko s'il te plaît. GPX bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans. Tozaka topika bendele. Papa, azana ye kaka papa. Balula. Kamata. Nyos weza na kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres mobimba. Lumi kosanate. Tata akutika na tata. Raf. Ngindo. Congo promo. Raf. Akubomola sege. Webi Rafko. Ngindo. Check. Oza site Mora Gaillard batutu basepela nango Congo promo en tout cas bosala musala kitoko boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo promo Boroto ça na force militaire na Congo promo et faites comme moi allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindo Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo ndé. Ouais balobi Raf Ngindo Congo promo toujours, grande puissance. Comment Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda nanango. Raf Ngindo. Congo promo. What a plus, what a nabi boss like. C'est ça. Chanson demandée. Ingénieur de son Moussessa. La famille Moussessa. leader combat. On est ensemble.
Bonjour Bandeko, kati ya site na bino bolinga mingi Congo Promo o bolanda biso na chaîne Oza local to yé pour la spéciale émission ya bana 6e ba finaliste ne to lobaka oyo basilisi classe na bango toza accompagné la caméraman nga moro Johnny célèbre na réalisateur nga Steve Konde na pesi mbote na ba Sandra Bosomo ya bango ratakate Gaël Zatonga le to bimina balabala taka rema mbumba bima banda te mais abimi le pona CPSA ba finaliste sans plus tarder ba Bandeko balandi toza elongo na caméraman nga to somo ba interview to yeba banani basilisi na ba option nini na ba école nini pour ça la biso bien en tout cas on a moni Bandeko subitement ndeko poussa na nous. Bonjour Ndeko nanga. Bonjour. Comment nanga rema mbumba ta la caméra naza journaliste ya chaîne o babenga na site makasi Congo Promo to sepel lelo ko tambola na balabala pona ko mona bino ba o pesi biso honneur lelo moi c'est kitoko félicitations à nous. Merci. Là la mona poudre muto elobi ke ozwi déjà comment on a nani comment on a grâce nani grâce leleke grâce à lelo comment on a que yo sali ba parents na fier lelo et ça nous ndiki et ça ngesengo makasi parce que ba moni passe pour nous foutre là ba mbongo et puis to souffrir vraiment l'année au poto 6 ans na sengo makasi na sebel vraiment grâce à la bête na sengo makasi ndeko grâce c'est combien de pourcentage 73 et félicitations hein merci la classe a passé vraiment ouais tiens pe simbote la banane oh moni chaîne site ozomona oyo bana poto bazana ba vana ba ba canapé ba holandela yo moi ndeko na poto moi ndeko na chance pe simbote na pe simbote na premièrement d'abord l'école nanga la complexe scolaire Siama la pimbote na préfet na biso qui fois ici kaza mbote belé puis la pe simbote na famille na maman c'est tout. Ouais, merci beaucoup grâce à ça nous a plaisir en tout cas félicitations pesa mon papa la maman mbote c'est mon félicitations ba tangiso ndeko pour ça nako. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment on est? Giovanni de Momba. Aussi? Oui, j'ai réussi. Combien? 53%. Quelle option? Biochimie. L'école? Complexe scolaire, c'est un. Et ça, on est là, on a mouki kaboye, on t'a les carrés SMS, on t'a les comme on est bimi. Ça, on est. Eh bien, j'étais tellement ému, joyeux, donc plus que même ça. Donc, dans un coup même, premièrement, d'abord, je suis fière de moi-même. Ok, merci beaucoup. Bon, j'aimerais saluer ma tante Julienne na Belgique. Donc, je te salue vraiment. Merci Ndeko. En tout cas, on comprend la poto, ça télé-réalité. On a en tout cas, Bandeko, la félicitations.
diplômé, yaya. Le présenté ndeko, le présenté. Y'a eu ta télé réalisée. Là, je le Lisa. Lisa. Oui. Autant d'école, non? Académia. Académie. Et ça qui quitte dans ma cala. Ah, on sait combien? 70. Elle est inquiète. On le bini pour la maman, non maman. Bébé, à quoi il a juste 70. Maman a ramboté, n'a bino ya trop. Malgré bon à pas si mais nzamba sungi quand même to suis. École est bêtissant, et on a remercié Moutounionso. En tout cas, merci maman. Maman boti nani? Nani, maman mamie. Ah, maman mamie, en tout cas merci maman. Vraiment, tu es fière de l'eau. Normalement, on a baleki, bandeko, bayaya. Mosquito, Madame. Comment on a mis? Comment on a Naomi? Ah, Naomi, comment les classes? Quand on était Naomi, on a dit que Naomi, non, mais tant qu'on est connu. Natangi na MK na Ngaba. MK, hein? Vous avez combien de personnes? 60. Oh, Naomi, félicitations. On va réussir tout Zali. Ah, Nzambi Nangaï. Ah, Naomi, moi c'est qui toque. Naomi, on le dit pour la réussite à l'élo, on en a dit. Ah, baloba kido, balobi le bébé, balobi le bébé, 45%. Tout le monde a peut-être presque belé. Mais on va quand on va s'amuquer, mais on doit essayer belé ma cadeau. C'est peut-être un 5 encore. Tu évites surtout que ça, tu as un ma case pour te suivre, tu as belé te suivre. Pesambo na bazo lando o site na biso Congo promo. Pesambo to. Na pesi na mbote ya liboso na mama na nga, na ba camarade na nga mama Jeannette, na ba camarade na nga nyonso na pesi bambo, na ba o na muni bon, na ba o na muni bon, na ba nyonso ba 100%. Biso 100. Ah nzamba zo lokumu. Bonjour yaya. Bonjour. Mon nga rema mais bon yo. La midi mboyo. Na moni yo na ba poudre aujourd'hui. Oui, Nazwi. Nazwi combien de pourcentage? 63. L'école ni? Na complexe scolaire Malassa. Et ça, on est là, on a mis un petit peu de message, on a dit que non, on a dit 60. 60 combien? 63. Ça, on est. Vraiment, c'est parce que le résultat, depuis le lobby, résultat, depuis le lobby, na boutou, mais na boutou, na lalaki. Moyen obimali banda na bouteille za quitté ndé Nathalie résultat la ngana tongo la moni 63 on a c'est ça le bien oui et ça linga bien pour na et ça linga bien pour na zui na ba zui tende ça bango bien té ça linga vraiment bien à toi courage ba zui té mbote na opesi na pesi mbote na maman la nga Alice na papa la nga Popi na pesi mbote na famille mobimba famille mboyo na pesi mbote na Magali na pesi mbote na Bene mbote na Richie de best vraiment mbote na bino nyonso babanga continue ndeko ah moi c'est kitoko sanga boete bonjour moi mukile ba point na bonjour bonjour comment on est Bénédicte moi c'est kitoko merci c'est combien 63 l'école lycée Gérard Cuy c'est un makasi mingi to présenter na bango bazuite menza masalinga grâce parmi bazui ngape kombo na ngebi opesi mbote na banani po ah to na site ya makasi hein bon là nous partout na poto la CMB bon partout opesi mbote na pesi mbote na la famille Mboyo na pesi mbote na maman na Alice Bisambo na pesi mbote na la papa Mboyo na pesi mbote na ya Christella na ma fille Plamedi Cariote donc batunyo Sotanya Mboyo Josiane Mboyo Dorsena Mboyo donc na pesi comme batunyo so école na mo pe na pesi mbote ba la musika no limba to pusana ka bando mo ke pe boy pour kende boy to yate ah la za ko pala basi kitoko tani ba décorer nga ba se orange nzambe yaya na okyo bi bange moi bien mais donc en anglais te bana ba te o moni biso photo valoriser langue na biso ya bana poto ba libanda wana biso ba ka lingala français zango langa ba uta ya biso to pa nga lingala ka ndengo wana kombo nani Dorsiana Dorsiana ende kwa ya Bénédicte Mboyo ah bon et ça ndé ndé ko nazu et ça linga bien bimisi na ko grande fille tout le monde va tout soukna do ba lela ba zuité donc nga sepel na yana biso po bimé de lobby ils sont dans la lettre donc la lettre ah merci Aya merci sali biso bien en tout cas mambote na bato balinga yo oh na pesi mira sala mbote soit sala na sisa sikecha yo de lugudi donc c'est na sala na pesi bango nyonso mbote oh cameraman nga en tout cas yo zona mulangi na moni kuna bazo discuter en plein oh Jésus Christ en tout cas pour ça là c'est pas pour ça là donc bala poto kaka boye kin makambu vraiment en tout cas c'est pas pour ça là bande ko mbote
mbote bandeko. Yo ignorance. Bandeko mbote. Mbote na bino na opesa mbote. Na moni bokangi moyibi. En tout cas, Jenny Célèbre qui est venu matos pour mona makambo benda. Ndeko moi si bonjour. Bonjour. Comment ni bino boye bosala ndeko sui. Ensuite grand frère nanga mtazwa ki tantine. Toto sepela to sa moyibi oyo. Ayemba moko yibi grand frère nanga téléphone na ye. Yo ngala papa s'il te plaît. Ndeko s'il te plaît. Maman, mbote hein. Mbote. Oh deux hommes na susu abelelo baninga bazo sepela bino ko to bazo kanga miyibi ezani. Ya moyibi. Oh petit frère nanga azwi to zo sepela ka ninga ezalaka. Mukita yibi mwana mwa zo ba wa ba yibi téléphone. Toto yem ta yibi téléphone ngo to zo to kwangi after téléphone. Yo na la police est là wapi po to mona oh vraiment elongi on a comprendre de papa mbote. Kana ebelo côté ngana sepela na beti 56 yo. Ya wapi? Yo Bon, s'il te plaît, bonjour maman. Mère, toi c'est pas diplôme de temps à Zui, 54%. Tu n'as pas à Mabi. Tu as bien, on a bien, on a bien, tu as fait un rose. Et moi, c'est ma boko. Tu as bien, à côté ma poche, à y téléphone, pas à qui. Tu as le téléphone, téléphone, pardon. Excuse, on a séparé la bête 48. S'il vous plaît, Ndeko, yo diplômé. Na diplômé. Yo présenté wa. Nga. Olingoye bapuani. Nana ye bapunga zo tuna lelo ba finaliste. Oh, ça la poutre. Natanga na MK champion ngaba. Bana batanga na MK koto. Na beti senga. Attends la MK. Ye. Asa waza complice. Na. Voilà, il faut que la ngaba muto. Yo be ça bazala na. Ça le même climat. Baba. Na beti senga 6%. Na bossa na kiona. Papa, zela. O ça qui optionne. S'il te plaît, zela. O ça qui optionne. Option na biso réseaux sociaux kangango na ebimité. Jenny Célèbre. Ozomona la bato bazo se mettre trouble la salipeda. Bon, nashi momi nanga sepeli abia pesinga afuri nga chombo kado. Yo na beta yo. Et le nini ezo prouver que téléphone eza yo. Eza ngai. Elo nizo prouver. Et le nini ezo prouver. Eza maboko na ngai. Biso zomona awa ye azu diplôme ele bandeko lesko bandeko na wapi bango. Papa so to keno siko na la police. Na tika bandeko na parler ba bisinga ke ta so résultat bimoche biso si. Na téléphone nini parce que yo oyibi oyo. Nana numéro mère avec la mutu. Pesa numéro mère avec na bino. Jani c'est bon na téléphone wana to benga po biso to ke tikune na police ba to lukana bino. Numéro ne le kate abisenga Pedro Sim. Yo na on rebeta yende. Nalobi ya maman Adebalov papa Adeba Tinzambi soit téléphone maboko na ye ndapesa la po ale mena nutiko simbanga boye maman soza bip so bip mekani numéro na ngai yo numéro na sani nan numéro na yo sani numéro na yo to boy ba troupement pour la police ça pembeni ya. Oza numéro na yo. Numéro 089 et diplôme Ndeko comment on a lobby. Comment on a. Mwana nganga nzamba ando. Numéro eza te kana na yo lobby. So que sonne pas na yo to sani. Ce sonne pas nanga. Je vous ferai quelque chose. Papa to boy na biso intimidation hein. Biso to bimi ana ordre ba konzamboka. To sala ba interview pour bato ba classe. To ato kuta mo yibi. Elongino ku de classe te yo pero sala option ni yebisa biso na. Yo moloba na ngabio mo finga. Na bibia na sali hotel na sali mécanique général. 43 089 te bandela papa na biko za ozo diplômé mutima likolo. Papa le ba présenter. Elle célèbre qui ba na matos pour batonner sur ba côté déjà. Pas la présenter. 0 combien? Plus 243. 0 plus 243 89 51 42 combien? 642 konya ya netanga anya diona
oza complexe na bango toni mana vandu ba programme kuna na bima ku yo na beta ndeko s'il te plaît tout dans ma classe on ndo zolo ba ndeko comment on bagi nani comment on bagi nani ya mboka lubwaku ok lubwaku yo po ebake ozwaki osali shemani Chemani biso balakisa bisango te na moneka kombo nango bimi ebime wapi ebime wapi ebimi na super lemba balemba tenga simba bivene kombo ne bimi ozui bon to tunga ba question ya classe yo sala option na sali mécanique générale na sali pote didas na sali penanine na pédagogique combat premier ministre ya mboka na biso nani combat premier ministre ya mboka na biso nani ya mboka na biso premier ministre ya mboka na biso ya kala biasika yakala yoloba o wapi ale premier ministre ya kala bataleta premier ministre ya kala mais na ebite bugur maître batie touro na ebite papa ko bukena pe de gauche droite te mais ngana zale na prison ba nomaki na ebite yo no na prison kasi ko ndenge yo zali banda ya sika wapi o ya sika premier ministre biso ya sika ya République démocratique du Congo yo ebika kamera na zu diplôme ba compliqué ngebele na ibita mbona yo marambo pe to ebite soke osuka wapi ndeko adeba tozotuni ba question poto ye ba soko za mo la classe l'état papa you no ngai biso ko zwa kina profiter na soso na ebiso ko yo zwa na mone kombo na ngaba yamba tsenga sin babi yamba nkote indi kombo ne bimi ngala mone nzike to benga kaka soke sone pala yo poto ka numéro na ta numéro na nga bon là ça peut pas sur téléphone ngala kata makam là son téléphone oh c'est le code na fongola schéma code schéma téléphone na pile on a la schéma et puis ben la téléphone te balongola pile peut-être schéma na yo peut-être schéma normal bo schéma ça yo oui schéma na ngeza ta yo na beton bata code na yo 081 793 Bisse allait 12 4 na pesi autodidas en tout cas, le ministre est à la partie de ma vérifier si on 8 12 aussi. Na moi dirait que ne kaka na ko benga numéro oyo. Numéro oyo sonné 7 aux amo. Oui, aux amo na classe te. Yo ngana na élève. Yani nango siko bomo compliqué le diplôme nanga. Nta compliqué diplôme moi. Et ouais abo sona bimes kolore na seke ngeza mabe. Lorena. Pas ba Lorena to ba lauréat. Moni. Na bien zana to kene na ba question ade to ko kanga yeso ka sa moyibi to te melo kwa baza mo na classe. To kene na nzela ba na classe récitation na bino ozona na 5e. Yo na télévision. Oh, comme quoi intimider maman, elle est dans la classe, n'est-ce pas? Oui, restez les Emmanuel Sakama. On a resté sur Emmanuel Sakama baebi na mona lemba na uta présenter. Emmanuel Sakama oyo boaki sa komba mutu. Babi réciter ndé, récitation ndé, récitation obine bozwa na école. Eza la primaire, eza la secondaire, eza élémentaire, réciter côté bakuza na classe. Wana sala ngo suto po be école beba travail manuel kalezale kombolé le commissaire dina saka simanga na bongsela bango école. Comment le sabino? Tu vérifier yé na école. Comment Sabino là? Mais Sabino comment là? Ngatange pas madame. Madame Nani. Madame Nani. Ouais. Madame Nani. Madame Nani comment Nani? Auto kufa.
bozomona omona ndeko na ngai Janice Taleba mambo omona amokende siko na libanda ya mambo ya classe en tout cas ndeko mobali en tout cas lelo omona baninga bazosepela bango diplôme yo ko bebisela bango journée na bango pour la nini ngala bebisi journée te ngala national hymne national est fondé na nini 1983 mon ezalo kutana fonda ke na fondateur Père Papa Lutumba okuta juste na ngala kisenza mbebe bazana luambo makiadi bebisi ndeko pardon s'il te plaît moi azabe moyibi te bokange be boye te preuve ki moyibi na ezate biso to kokuta bino mama s'il te plaît ndeko mobali ngape na ko ntipa pete ka azape kaka moyibi boye na ko kota pe bino te eloko asuka etikali to numéro 1 to benga soki oyo lobi esone to bakeza yo so pesa yo te saka biso to zo bino to konda bino saka boye bani place obo uta kuna to sala kaya ngo mama pesa numéro na moni ngana sala droit to comme partout numéro na ngezali on a moi na USC la sala droit na USC to comme partout comme na USC papa USC to sala yibi nyama oyeba yo l'état pekisa likabo l'état pekisa makambo opesa ka numéro adeba pesa numéro basa numéro na ngezabu on a plus ngana mo 43 papa ça va pesa numéro malembe te obenga nani papa wa c'est trafic de clients papa pesa numéro ya numéro na ngezali plus 243 89 51 42 642 papa yo le rôle ngo benga major c'est abiso to la se appel to ye basoki Jani célèbre en tout cas na ebiso mais oh c'est là mes téléphones ont sonné ah c'est là kuna bekati zala tala zela oh mais oh longi na oh mais oh numéro na bimi papa yo lingo na banini numéro na allo ba ki téléphone na ba ko numéro ko me pa non ndeni tantine nga compliqué biso oza numéro na ngata na zale mwa muke mutu oyo akangisa en tout cas tokoyoka lisute pesa maman engalo baboy ezaka bato misusu ozomona ete poudre mais attendre même pas aleki même pas na bande de l'école omoni aza même pas diplômé ayebika likamoko te ya classe donc ayikoti na tupo bazosepela diplôme d'état ye pasa nini akoti eza badele na ye mama tozomela la police yo lobaki te to tute question suka papa yo téléphone maboko na esani nayibi te mère ekomi injure public tani toke tokoaccompagner bokende na ye papa na oyoka lisu te po tokangi yo déjà moyibi papa merci bana poto nyonso na ndenge bozwi azangi bandeko te bandeko na banani apesa master papa bakolanda émission balanda Ludi Black na kati ya Canada na bana Montréal bayebi un grand réalisateur grand caméraman soki sango oyo ekomeli bandeko na yo pesa ndeko mbo bandeko na po toke koluka bango baya kobimisa yo yo lobi ndeni na kebo to keteka libela po biso bia oyo tozaka bandeko na mboka ya libanda bandeko nanga bazelo ka bagalisa ntonga wana babisa mbongo po oke musika na biso Jikabe la Banque Populaire ala nanga iso image le capé na toilette na habité internet Jikabe la Banque Populaire ala nanga pourquoi pas Ludi Black na pied bambo te belé alors nanga intervention na ça la bien merci en tout cas ndeko balandi asiti na biso Congo pour me pesi pasi lelo to mili bana pona otambola to sepela na bazwi mais to kutana mabaku to mosu bandeko basango bango yoyo na ndeko bambali botike wapi botike na la police
bon botika bosiko donc et ça une émotion le banano et ça mi ndenge vraiment eza nabité za kimoyibi quoi ya kimoyibi makasi ngana zo bina na se pela ba ndeko nga basi na zuita la kana tali 14 fois na katani na tika na zo kana ngate ka to bon même na musicien ta ka ba TV bole ça autodidacte comprendre la kanga na basuku na ngape normal ya bela ngapete ba ndeko na keta la jubek ta ngatali na zupe 47 ya 57 pardon ya mona no se pela ndeko na chombo ya na bina bo ya ko suma boko aibi chomba kenango vraiment a cause ali premier atanga ta place monter nga lelo na cameraman nga Janice bato bimaki loka pesa lika tokuta na kamo ibi empêcher biso te to continuer émission biso ndenge ezalaki te bande retourna bazo batangaki wapi bazwaki combien de pourcentage ba pesa imbote na banani o bazola na bango na bandaku partout voilà pesa imbote mingi na magantia Gaël Jantonga na Lyon Sandra Bosiomo na Lyon JKB la bague populaire Babidon Samouraï aux États-Unis Margué Magoti kanga be Badian Putela Joga Makasi na bosanité Sandra Tinzambi na Angola Emeline Tinzambi na Mwanda pourquoi pas Dorcas Tinzambi Oja Tinzambi maestro la fraîcheur Tinzambi Omega mwana maman na ngai pourquoi pas maman na ngazola na ngai Elisa babote quoi ba mbote belé quoi mingi famille ah ouais Kondeko lo ba kombo nani Karine Blackberry pesimbo de nani na pesimbo te ba onyoso balinganga ba fanatique nyonso balinganga ba onyoso ba na poto famille bokungu ba mbote ya tout na pesika nyonso onyoso tout balinganga ba mbote ya tout numéro de téléphone ngezali 089 60 52 861 plus 243 89 60 52 861 bande go bolinganga Blackberry en tout cas bobenga ye ndeko to na bosa numéro na ngezali comme na Adeba Love numéro na ngezali plus 243 89 51 42 642. Vous soutenez une abra qui moi université quoi. On a qu'à moi tu fais bien. Autant la mboka nini. Yemolo ba déjà. Au Orlando ba dans la France, Belgique. Vraiment na posa na pokwe. Donc numéro yangoana plus 243 89 51 42 642. Vous soutenez une vraiment. Ndeko na biso masi kitoko ndeko ate bala kombo nani. Kombo na Marceline Djoubek. Kombo na Marceline Djoubek Midon. Na pesi mbote na famille na ngatu na France, na pesi mbote pa Aimé Zenita. Na pesi Nadège Lotendo mbote, na pesi trophée Lotendo mbote na France, na pesi Nancy Dubaï, ba mbote belé. Et pourquoi pas toi c'était en carte de Genève. Mobile moi solera bien sur na iner dans 5 ans. Yo bilek no du Dieu. Numéro na ngeza plus 243 81 29 11 683. Numéro ngwana pesi mbote na maman na Pauline Lai na Luanda Bisiko Zali bébé Esther na pesi ba mbote. Sandra Bosiomo bino tina pesi bino ba mbote Tito lela bino for Gaël Zantonga Madola ba mbote Jani la tambola partout na soka Sandra Bosiomo Gaël Zantonga bato ba seli succès na mboko to so comprendre na bato to kuta bango to ebi bango te Jani célèbre toujours Jani célèbre en tout cas Congo promo caméraman a munene pe makasi Congo promo ndeko langa to souffrir awa maman libanga sala bien bi bwaka na ndengo lingi. Bon, on a fait ça comme mbote na camarade na mo sana Bosiomo ba mbote ya trop Mami Tilanda ba mbote ya trop ba mbote ya trop ebele Mami Tilanda ya yo ango ba mbote ya trop ebele mingi alo pesa ta Jess Mbemba leader ya yo ango ba mbote ebele Jigbo J23 na Angola. Char de combat ya yo angoyo ba mbote ya Babiraf nino Congo promo en tout cas mbote na yangoyo ado biso toza ça les ont continuer mais ça kitoko malgré les vraiment to bandé émission sur kitoko mais si on a pas si pour kanga to moyi ma munene en tout cas ça dit bien te ngala la clôturer émission na bande ko nga ba décorer nga awa félicitations suna de balov vas-y comboté vraiment mbumba la manager donc toi mon caméraman ngai aéro dans l'ombre wana Jani célèbre en tout cas na bino na clôturer émission on a pesi mbote nanga toujours de la TV de l'internet maman Congo promo donc c'est la promotion ya Congo promo donc si tu as moko Congo promo donc merci beaucoup na Gaël Zantonga bino ratakate Sandra Bosiomo ba Raphaël Mupepe on a boaka te bino na ba Ezo Bosiomo bino tout na la bino trop belle famille ya rolobela trop eza na ngote
Donc, Gaël Zatonga, Sandra Bossomo, il y a comme un refrain, Véro Bossomo, Pierre Bossomo, Dijaris, donc Timothée Manzanza, Bosé Belé, en tout cas, Naomi Mbumba, Sandra Laini, Mère Double, en tout cas, tout clan d'émission. Merci, Mina Batoubosu, Bakou, Yakolanda Bisso, et dans la chaîne locale, et dans Internet. Ah ouais, ici c'est Congo, Babia Mbessa Congo, Mouta Boudin Waza. Merci beaucoup, au revoir.